doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo, comme vous pouvez vous en douter. Comme il fallait s'y attendre, il faut la musica. 5 minutes à version à la musica. Naïb Sarabino que 5 minutes et ça la nulle part ailleurs. Parce que biso topé Sarabino, information à la source. Beaucoup de gens ont na lobby boye après 2 jours na yo na bosana ki pardon ngai so na lobby di Kambu ezalaka ya solo yanga na soka tambo eba donc ba fakwa ebele bandoke ebele to kanga bango awa na kata 5 minutes ba sanga mayele donc lelo boye bi actualité ezali rencontre oyo président na biso Fachi Beton asali na Kagame kuna na Qatar na place ya Emir wana ya Qatar. Mais boyebi bomonika photo mais biso to yebi sabino masolo oyo le kaki po ekomandengo wana et puis masolo oyo Kagame afuke meli Fachi alobi vraiment pardon limbisanga donc parce que bomoni masolo wana parce que Fachi direction des États-Unis d'Amérique ma bête la bino siko du solo prinza direction à Fachi ezalaki akende États-Unis d'Amérique. Emir boyebiga ketalaka Qatar et tinda ba avion koto tozana bango donc batia liaison entre Qatar na awa botalaka ba pétrodollar donc j'étais ABC Fachi vous kende kuna lekelanga na koto boyebi biso na Qatar ba relation za kitoko ba retomber biso aéroport kitoko ba makambe belé donc ba minéraux comme donc talaka ba tola ba pétrodollar Fachi peka ndenga za ka motema malamu abi pas de problème abetaskal. Oh, avant wana boyebi ke bino moko boyebi ke Kagame akomi na suka. Na yebisaki bino ke Kagame akolela na munoko mboka po bato musu bandoka za Fachi donc nanu salamate. Kagame akomi na suka bolandaki discours na yeso ki meeting to benga ngo nini asalaki na peuple na ye. Ayebisi peuple na ye en tout cas mikolo déjà tout de suite obandi pasi oyo Ezoya na mboka na biso en tout cas boka mitema toko souffrir parce que Fachi Beton alaki singa ke azam kolo azali mutaleki ngai na politique donc boka mitema bomonaki Kagame azolela devant peuple na ye donc boyeba ke toko souffrir boka mitema to ebite soki ekosuka mukolo nini to ebite. Donc avant de développer to kota penza na mozindo to expliquer bino ke makambo leka yekuna bato bazo comprendre tout moni 5 minutes ezalaka wana parce que bato musu na chik bazala mayele mukuse ba musu bazoba donc il faut que professeur a expliqué musu ba comprendre directement ezali biso to comprendre que Fachi muto ko bima Congo oyo na masolo ya malamu toujours expliquer bino boyebi masolo tant toujours sabino que Fachi azalaka ganga film akufa raté na suka film akufa raté. Les années de moko beto lo bela bino solo Kagame azane nguma moko boye aye avandeli ba maki okuta ye parce que soko yo betie ki bota na mutu betie nini ba maki pe operde ba maki na nguma ba ko salo masolo il faut tindele ba marque ba fourmi moko boye et comme so aye tia ko kima malamu donc système yango Fachi asali Kagame. Pourquoi vous avez guerre? Pourquoi vous avez non Fachi memie na marque qui au moni nguma vandeli ba maki na yo oye bosoko yé na britandela opérer ba maki ya on a Fachi ile na technique alaki seke yaza ya mukolo bomoni Kagame akomi kolela na munoko mboka Kagame aloba te akomi koloba na makombo Fachi abandoko teka soki ba pizza soki ni na yebi kutu masolo angote
bomoni facha donc bomoni Kagame comme il boma. Avant de continuer, de expliquer bino qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ndengeni esali bomoni ka photo et bimi. Ezali qui donc makambo ndengwana en tout cas il fallait panzana quand même parce que ezali qui actualité makasi. La télévision ngo somba bani bomoni photo ka comme bimi. Est-ce que bino boyi makambo lekani na police? Vous découvrir mo siko tozo la sabino siko yo. Botala na ba sanction oyo communauté internationale et pour la Rwanda. Rwanda a déjà payé 10 000 na ba sanction donc ba limo. Donc restez connectés sur Reclé Bois Original. On revient tout de suite. Enfin, c'est fait. L'Union européenne vient de se décider à prendre enfin des sanctions contre le Rwanda. Alors c'est une première étape. C'est une première étape, mais après le vote de cette résolution pour lequel on s'était battu au Parlement européen, qui condamnait clairement le Rwanda pour l'agression et les pillages qu'il fait depuis des années en République démocratique du Congo, eh bien le Conseil européen vient ce lundi de décider de prendre des sanctions très claires contre une série de responsables de cette agression et surtout aussi contre la société qui commercialise le minerai volé en République démocratique du Congo et acheté par l'Union européenne. Donc c'est un premier succès qu'il faut saluer. Mais il faut aller plus loin parce qu'une partie du Congo est toujours occupée aujourd'hui par le Rwanda qui continue ses pillages et ses vols. Alors il faut exiger le plus rapidement possible le retrait de toutes les troupes du Rwanda, des territoires congolais qu'ils occupent avec leur milice, le M23. Il faut aller plus loin parce que désormais, il faut arrêter cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda, où l'Union européenne, jusqu'à présent, achetait ces minéraux volés. Et puis, il faut aller plus loin aussi en désignant le vrai responsable, M. Kagame, et en prenant des sanctions très clairement contre son équipe. Les choses changent et on voit que M. Kagame perd son calme. Voilà, il perd son calme, il vient ce lundi de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique, qui avait osé le critiquer, et lui qui se croyait tout permis, qui pensait qu'en organisant des grands prix automobiles, en organisant des championnats du monde de vélo, eh bien, on oublierait ses crimes, aujourd'hui est rappelé à la réalité. Alors, il faut tout simplement que le Rwanda respecte ses voisins, et cette première vague de sanctions est un bon signe, mais il faut continuer, ou alors tout simplement il faut que le Rwanda, le plus vite possible, revienne à la raison et que la paix revienne dans la région. En tout cas, vous pouvez compter sur notre insistance et notre volonté de ne rien lâcher et de continuer nos efforts. Bilomo boto landa ba sanction et salamana noté. Dans la communauté européenne estimé qu'il va contrat que basomba ba minéraux oyo Rwanda et produisant la mais ba ko baluka. Dans les Nations Unies, aussi, il y a voté donc 10 sur 10, c'est ça, il y a 6, 4 baboui. Donc, ils ont jeté Kagame à commis na souka, bateau balanda 5 minutes depuis Kanet, c'est que nous aussi ça guerre aussi ça Kagame ils allaient fatiguer bateau bamisu ba no mona net. Bomona ina sala ke bino émission ba mauvaise langue soka les kambu ils et ya marque mususu ba changer au capo et reverser fati ou bien et reverser mboko to fati na c'est bino ke fati ko solaka jamais na M23 akoko mikitate akia ko ça la dialogue ce ko e banda boni na c'est bino ke fati ako solaka te assez asenga ke ye il faut kutana na Kagame ye moko alors ba pantin wana jamais à Coco soit na bango ba pantin wana soit na bango jamais a soit na chef na bango parce que bango ba yo répéter kaka masolo a chef na bango ba abondeli azo soit na nanga sia nango uteki na seni il président va devant donc wana mutu attaque bango barre abondi mama kamande wana te nazo yebisa bino moko landa fachi ndenge bande ko expliquer parce que bino vous comprenez pas fachi te biso to yebi fachi soka lobi likambu na ye akomema ngo tina suka soki alingi likambo te akoloba non likambo wana alingi yango te mais soki alobi likambo akenda wana tina suka boka bino moko ndenge facha bandoko expliquer mais bato bandoki mitema mabe bacomprendre te bazodéforme boyoka fati Marc a expliqué qu'il n'y a jamais pour solo là na M23. Donc restez connectés sur Reclé Bois Original. On revient tout de suite. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé?
il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Donc, Bilomo Botolanda, Fachi, Biso Bogolba, César Ngadi, Aza Fachi, César Ngadi Mouta Fachi, Yana Kota, Boyo Kakatan Tozulba. Critique constructive, ton dimi ambo. Mais tant que tu sais que Fachi a un langage mi balete. Et puis, il y a une logique à ma camonaï. Boyoki. Vous avez Facha au Kenangola. Est-ce que vous avez Facha Kenay Nangola? Est-ce que Facha Kenay Nangola? Et puis, Bilmo Bomonique, bah, sanction au Bazu à Batuananga, Bamomoko, donc tout la mousia Zaza, Bakay Nangolate. Bakay Nangolate parce que, donc, Bamisous Bazo Banga, Gesso Bakay Lamsou Beko, donc Bazo Banga, Bakay Nangolate, Bamon, tout Bando, le Bakeo, dialogue, tout dialogue, mais Bakay Nangolate, pour Nanini, Binomoko, bon comprendre. Bon, Binomoko Bolanda, Thierry Moussene quoi, Azali appartient à Mende, Bolanda Ye, Azo expliqué, bah, revendication, Oyo, Pe Kabila Lobagi qui est revendication Oyo, il y a un V3 et c'est une légitime. Bolanda, M. Thierry Makambazo expliqué, à ta pays mon côté dans le monde, à ta côté boza na bien de l'autre côté, beaucoup y kondima, bah revendication Oyo te donc bilo moko Bolanda na bili. Beaucoup de gens sont en train de dire, et même d'autres pays, oui, pourquoi est-ce que la RDC n'accepte pas de négocier avec ces gens? Pourquoi? Un ami à moi, qui est un diplomate, m'a envoyé un document qui leur est parvenu. Et je vous assure qu'aucune nation sérieuse au monde ne peut accepter de telles choses en termes de négociations. Le Rwanda, via le M23, demanderait donc au gouvernement, 1. d'accepter que 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% au Sud Kivu uniquement soient remises entre les mains d'une communauté. 2. Le gouvernement devrait accepter la création d'une nouvelle police des frontières, placée sous le commandement des officiers issus des terroristes du M23. 3. Le gouvernement devrait accepter de décréter la partie est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Otuele et Tanganyika comme une zone sinistrée, bénéficiant d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière ainsi que d'un concept sécuritaire spécial sous la gestion du M23. Le gouvernement accepte que ce groupe terroriste du M23 nomme les administrateurs des territoires, les maires des villes, leurs adjoints et bourgmestres dans le Grand Nord ainsi que dans le Haut-Plateau. 5. Que les cadres de ce regroupement de terroristes intègrent les services de la présidence, de la primature du Parlement et des cours et tribunaux. 6. Que le gouvernement accepte de reconnaître formellement les grades de chaque militaire au sein de ce groupement terroriste de M23. 7. Que le gouvernement congolais coordonne le retour des réfugiés qui sont au Rwanda, Ouganda, Kenya et Tanzanie. C'est pratiquement ce qui a été écrit dans l'accord qui avait été signé. Et tout cela, aucun gouvernement sérieux ne peut accepter de telles conditions. C'est ça donc le cahier des charges le refus du M23. C'est leur cahier de charge. Et c'est le cahier de charge du Rwanda. Le M23 n'est en réalité que l'ombre du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous ne parlons plus du M23 ni de l'AFC. C'est du Rwanda dont nous parlons aujourd'hui. Donc, pays ni nyango, atozango, tobobo, atozana nyango. Donc, vraiment, on dit ma babilo kabo. Donc, bateau quoi, do bananga na ba usuka mabe, nanga za mutifo ba barrier. Donc, M23 bozol baké. Donc, vraiment, Fachi Béton, na évité sur le pino. Donc, vous comprenez, Fachi de l'autre, Fachi Béton de Vanda, na bateau quoi, ba nanga na M23 pour ba discuter na makambabo. Fachi le baki, ako. Kutana jamais na batuana, il faut kutana chef na bango, yango wana bumonike akeko kutana na chef na bango, mais nazo expliquer bino ndenge zalaki. Makambo tu Rwanda zuna epsi bino ke Kagame akomole na munokamboka. Akendaki siko amoni ba européen balingi soute, ba américain balingi soute, donc seule solution na ye o etigalaki na ye o ke mutu akokolo la Fachi ayoki ezalaki émir wana Qatar. Émir à Qatar, parce que la grande icône, ils sont là, on a relation, ils allaient bien, ils ont des mots à s'arrêter. Facha le roi qui a qui s'attend à les États-Unis d'Amérique pour 3 jours. Émir, il a dit, en tout cas, Fachi,
Donc tous na solo moko mboka vraiment pour na Congo ya kitoko na zo kitako pe côté ça tout penza o lekelanga avant que les États-Unis faci pendenga za kaneka donc na amour mboka makamto mboka ezalaka bien pour na ye donc bidon et puis botala ba pétrodollar ba cop na bango donc pour na mboka sur pétrodollar imaginez ba Joana ba voyage raté ba ya awati na kisasa bango il faut que notala bango ba ya awa donc biso na okito faci bien bon ça va en tout cas na oleka faci leka boy ayebaki kutu te ke Kagame azalaki kuna Kagame bondela Joana lo biso ko tiki ngai mboka na kezo kufa to komi dela na ba miamoko na tchaki tembeneti neti faci la kisinga za misido yo benga ka faci vraiment ko yebiste te ke ngana zaliawa donc aya kaka vraiment yo kam to sauver son te liwa emi wana pe faci komi amona ka Kagame maman faci tabi yo zalia donc faci ngolande déjà fin donc emi wana tara emi wana balata basutani tika baye bavandi abondeli faci na zo sabino est-ce que bomoni ba image mususu ba tili bino ka photo moko kabo donc Kagame miyo yebimi akomi faci pardon guerre kake kosila nango natika nanga siko ye Kagame bandolo ba ke M23 za yete eza biso siko pourquoi akeko bondela andimi a cessé le feu faci alobi non emi en tout cas na bino boza ba musulman boza ba violence a boité mais en tout cas tikelanga avant to bando solana azona ni makoko bien point mais emiga le te faci tika talaka botala bino mona photo de bomona faci otala itala ye allez atieli mo côté emi akomika bo faci le bien emi pardon na tia ta mbata ni makoko ezala donc emiga bondeli faci amona bomoni faci ayebaki teke Kagame akei na Qatar pour bakutana Kagame akende ko bondela Emira bengie donc Emira lembi téléphone Kagame donc asali presque toute la journée azolo bakanet mutalbo Emira kuta bi bona ko benga facha kati téléphone donc Kagame azo continuer azo badale vite allez facha yetala ga makamboka mais bokoyoka makambo ego ya wana déjà boyebake Kagame andimi cesser les faits dans l'immédiat yesuka bandolo bake ndolo babomona siko buzoba ndenge bimando ba M23 yebi onte siko to suki wa ya mwana tuka na boya ko tikate na expliquer bino vraiment na expliciter bino pour comprendre que bo kasale donc bozomona ke donc presse internationale bazaki surpris bilo ka ndenge na so ba ko to ba mona ke on était à Ukraine na ba américain bozomona ndenge et panzana ki avant mais siko ya biso ezalaki na marque moko donc il y a surprise facha yebaki na été a okene state mbala mo babekise na Trump et komika ke mira c'est ça ka escale talaga faci aibi ke eza masola mboka a okuta donc yuma wana Kagame donc mais neski to na ka zo ki gifle moko donc ya par hasard avant emira ya mbaba donc ya mwana bena to ngai to betela bino boyeba vérité ile ki na rencontre oyo ya faci beton na Kagame kuna na Qatar donc vraiment nakanisi boyebi ke biso to yela rabino ba information ya madame to comme na suka émission na biso ndenge na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Surtout comme na suka boyebi avant base donc vous allez vraiment ko pesa ko souhaiter ba bon et joyeux anniversaire na Jijimbele petit nanga Jijimbele na kati ya Benin Jijimbele donc nzamba batelo petit frère propre. Merci donc Nanyo surtout peut au salle rapport à 5 minutes une fois de plus bon et joyeux anniversaire. Toujours on a même registre toko souhaiter bon et joyeux anniversaire na Disti et Bouta na banda wana petit frère propre donc vraiment te souhaiter ba mbula et belé et bakisama donc des anniversaires on a tout tenir au salon na 5 minutes parce que baza bato balanda 5 minutes donc dédicace na biso boyebi ba remerciement to banda toujours honorable Jean Moutala na Londres honorable Jean Moutala José Kano ki Kakamene maître Wera Mukuna maître Raja Moule Olivier Massamba na mwasi na ye kuna na kati ya Londres to sisi batu ya Londres to kei siko na kati ya Belgique pour na repesa mbote na petit sœur propre putu de yalo la merci donc na patriotisme na open na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César na kati Espagne toujours pesa mbote na Beloti Mavungu
vrai chéri Nandenga Mukete Beloti Mabungu, merci Nanyo surtout au sala rapport à 5 minutes avec César Galina Paris, vous allez couper ça, Botena, Sandra Nzoka, petit sœur propre, Sandra Nzoka, merci Nanyo surtout au sala rapport na Viena OP na 5 minutes avec César Ngadi, tout Zongi Awa. Nakatiakin pour nous ça gradimouya auto singo landaka na émission na oyo elekaka ya makasi donc na Chama Loba TV donc gradimouya un vrai professionnel donc merci à trop nanyo surtout ça rapport na 5 minutes avec César Ngadi Alino Ngonjo Nakatiakin Jean-Louis Ilafa donc vraiment merci nanyo surtout vous allez répondre à 5 minutes avec César Ngadi. Boyebi Tosuk sera toujours na Dogotolo Nabiso Jean-Paul Djamba na Katia Paris. Mais avant tout ça, émission Nabiso à l'élo, vous allez vraiment na Mawa Makasi. Donc on a ça qui masolo nanga ya élection législative, là qui suppléant nanga ya liboso. Donc moi na moko malamu tout allez gagner na projet P et belé donc Mbinza Penza citer les anciens combattants na milito ezali na mawa mutu nyoso tout donc balobaka kate ke oso mutu akufi batu babosani mabe na eme en tout cas moi na mobali wana epesi batu mawa na passe na motema Guy Eyale awiti kotika biso ezalaki choc batu tout baza choqué donc mawa na passe na motema. Donc, Guy Eyale, bato mususu bazana mbinza bakoye ba yemtu asaila batu ba cake, ba mapa donc ba mama kuta mapa donc baza inconsolable donc vous allez vraiment na mawa ya makasi donc mon soto le baki yango na ebandeli ngo que lembisa biso vibration donc vraiment vous allez ko partager douleur wana na famille nae mobiba. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Vous pouvez s'en Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuju, Penadikos. On doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément